Bandeko mbote mingi na pokwa lelo yo ngai frère na bino l'impresario Joaquim Zambwana na ba oyo basili koyeba nga déjà impresario elinga ko ba mutu oyo azali ko présenter programme en faveur ya équipe de recherche oyo ezali ko travailler na bango nyonso bawi ko ya bisika moko te poko ko présenter ba émission na biso na pokwa lelo mama anipe aza na biso te maza mo muke na congé mais na banza prochainement na ba émission za ko ya bo continuer ko landa ye ndenge kaka azalaka na biso na pembeni pona bandeko oyo basila ko landa émission na biso concernant les 7 églises na banza tanto sisi émission les 7 églises ba frère belé ba sœur belé précisément na mboka Kisantu Mbanza Ngungu na bako nyonso tina nord Kinshasa basenga biso est-ce que frère lokola kolesa lobelaki na église ya Tiatira ke ba membre bazali na molimo ya Jezabel. Est-ce que oriko présenter biso émission concernant Jezabel était? Ne yanwana to salaki émission Jezabel bandeko babengisa babandi babengisaki obalanda chango bazali na YouTube na banza tina data lelo ba émission concernant Jezabel ezali kaka parce que kolesa lobaki te bozali na molimo ya Jezabel. Bandeko mingi baluwa bayeba qu'est-ce que signifie molimo ya Jezabel. Kasi ta peut to komaki na même émission sur les 7 églises. To yai komona mpe lisusu ete koneso kaka na révélation to na Apocalypse 2 verset 14. Alobaki na église ya Pergamus ke mingi kati na bino na église oyo bozali ko pratiquer doctrine ya Balaam. Batu pe bazali oyo tolukaki toyeba qu'est-ce signifie côté ya doctrine ya Balaam to qu'est-ce signifie Balaam nde na mpoko ya lelo yo mateya ya lelo ba recherche na biso ezali ko concerner makambo etali Balaam alopona okende na mokuse tika na yeso bino bandeko na ngai ke tokotanga mingi makambo ezali na mokanda ya Nombre chapitre 22. To continue chapitre 23, peut-être que suka na chapitre 24. To ko renforcer ngoli susu na Matthieu na Nouveau Testament précisément bisika oyo nyonso to komona ete des passages ba verset to ko renforcer. On a pessimino déjà ezali pe na Apocalypse chapitre 2 verset 14 place un kolo sa lobeli ete bozali na doctrine ya Balaam. Pour la bande de introduction pour la sarclage to introduction to prélude ya matin un peu quoi lelo Balaam azali moko ya parmi les grands sages oyo ba monanaki na mokili ya Israël te mais na mokili ya Moyen-Orient na tango ya ba Moïse. Balaam batebele to tsaka ekate mais sinon que mutu nyonso alinko utiliser ba mateya oyo Balaam apesaki. Donc il y a un verset biblique yango sinon te okomona place ni ezali richesse ba makambo oyo Balaam abimisaki. Confusion ezalaka ya munene pona nini Balaam azali l'un des plus grands prophètes beaucoup plus renommé même que Moïse na bango. Parce que koya komona ete Moïse ye ayebana kaka mingi na Israël. Et réputation ya Moïse eye koyebana kaka na tango pe Nzambe ayeko délivrer bana ya Israël kati na mokili ya Egypto. Mokili nyonso bayokaki koma Israël babimeli na boumbu ya 400 na maboko ya ba Pharaon. De mokili nyonso ekamaki. Réputation Moïse pe yeko yebana mingi kaka tango bakati si mer rouge sans bateau. Réputation Moïse pe yeko yebana tango babitumba ba Moabite na ba Medianite tout ça ebani ko beta eke ekolo ya muke ekolonga nde place tozali to ekokoma na esika ya mokanda ya Nombre place ko ya komona ete bitumba oyo ekokweya ekoma Israël aza kolonga na bitumba ba mikili nyonso ya Moyen-Orient ba Moabite ba Shechem ba Shiite ba Philistin basi nyonso mokili ningana ki monde entier na Moyen-Orient na Erona ningana ki koma ekole ya mukebo ezali kolonga de place to komi ya Balaam ayebana ki koleka Moïse. Balaam azalaki prophète le plus grand prophète na Moyen-Orient na temps ya Moïse ezalaki Balaam batu mingi to salaka erreur to kansaka Moïse ce n'est pas vrai parce que Balaam place ya oyo nde tozaleli okoya komona ete azalaki un prophète consulté par toutes les nations.
azalaki pe na réputation ya makasi parce que makambo nyonso azalaki koprofetize azalaki koloba ezalaki pe kosalema bato pe bazalaki komona ete ya solo mutu oyo nzambe ayokelaka ye. Nzambe nini? Nzambe ya Israel patelema parce que Balaam azalaki pe mwana ya Israel te. Nde place ozalaki kokontinue kopesa introduction ya Balaam eke Balaam azalaki moko ya kati ya libota to ya descendance pe ya Abraham parce que azalaki pe mwana ya Mesopotamie mabele ya place Abraham auta. Balaam azali pe moko ya kati na descendance ya libota ya mobali to bokilo ya Jacob qui est Laban parce que ce que kotala bien Laban na histoire bon ce que ko kosala recherche okoya komona ete Balaam azali pe na descendance ya famille wana ya libota ya Laban, famille elelaba mpungu, famille elelaba trike. Boyebisu histoire libala ya Rachel na Lea. Boyebisu comment Lea akufelaki likolo ba mpungu kiteke wana papa na akenai ko simba. Balaam bazali pe bana ya kati na descendance ya libota oyo. Mama likambo ezali awa tozali ko lobela. Comment possible mutu oyo azali na misala ya ba magicien, ya ba divination, ya misala etali molili, mais akende ko benga un grand prophète, un prophète de Dieu. Comment mutu ya boyo akende ko prophétiser makambo yango pe esimbi nde kokoso wana tokomeka kolandela na ba situation oyo etali makambo etali tata oyo babengi kombo ya Balaam. Bandeko, tika toke no kozwa mwa repona biso lokola bosili koyoka deja introduction ya situation ya Balaam comment tokolandela ngo. Balaam bato mingi bayebi ete me lelo yo na grâce à Nzambe Jésus tika asunga biso nyonso poto apprendre pe quelque chose concernant via Balaam et pourquoi koles na mokanda ya Apocalypse chapitre 2 aye kolobete awa na église oya ngai Jésus ezana mokili ya Pergamus. Jean lobana bango ete bazana molimo ya doctrine to bateya ka mateya ya Balaam awa mateya oya mabe mateya oyo kokumba ka bazana banzela ba immoralité sexuelle. Alléluia. Frère na bino Joachim zambwana kati na émission oya la vérité ndeko na ngai kokende mosikate. Alléluia. Merci mingi na banza bosiliko sepela ba minunu oyo biso to kosangisaka ekouta na bikolo ya ndenge na ndenge pe bandeko ya ndenge na ndenge bakotela ka biso ba distraction spirituelle oyo tolingaka kolanda. Pona bandeko basiliko kolanda biso na première partie na biso tozali ko continuer koloba ete Balaam azalaki mwana ya libota ya Israel te nazalaki mwana ya libota ya pays oyo babengi kombo ya Mesopotamie na tango wana ba empire perse. Na data lelo tokoki kolokaliza ngo facilement na pembeni ya Jourdain wana entre mboka oyo ekangisi Tigre na Efrate qui est précisément Irak. Azalaki mwana ya mboka wana. Alors Balaam azalaki mutu alekaki mayele na niveau ya Moyen-Orient nyonso. Bato nyonso bazalaki koconsulte ye baroi précisément. Bamikonzi oyo précisément ya mboka ya Bamoabite. Bamoabite na bana tolobela bango deja na ba émission ebele esili koleka. Bandeko mingi basili koyeba ete Bamoabite ezalaka na pembeni ya Afrique kuna. Sinoki bato mingi bayebi route pe azalaki mwana ya Moab. Bamikonzi ya mboka oyo ntango basalaki bitumba mpe bayokaki ete ba Israel azali kolonga ba mboka nyonso azali kotraverse.
basepelaki komona Israel ekufa epanzana. Bango elongo na mokili babeko ba Medianite. Ba Mediane oyo bayebi histoire ya Median okoya komona ete Abraham tanga zaki na mwasi ne Sara bazalaki kobota te. Bongo Sara sengaki ete servante na ye oyo bapesaki matabisu na mokili ya Egypte okaza la servante na ye. Atake na mbeto ya mpaka Abulahami abotaki na mwana oyo bengi kombo ya Ismael. Ismael atanga sili kobota mama Sara mwana na pe Isaka ayaki. Zuwa ekotaki koswana ekotaki kobomana presque komaki pre. Yango wana Abraham ayokelaki Sara azwaki mwansi na ye oyo ya mibale aga ashasaki ye. Mboka atindaki ye. Mboka wana eyebanaki te. Kote bakena na desert mwana lingo kufa agara zalai kosambela. Nzambe ayokeli bango mawa yeyo atindiki ye kezwa mwana kende na mboka mususu. Mboka wana bakendaki nde mboka ba Medianite wana.